Bolamuka Bayindo ezali émission au bolandaka na www.botestv.com et soki bokepe na YouTube boko taper Botes TV boko mona biso et kaka ndenge to Bolamuka Bayindo eza émission oyela musaka bino hein bisika bolala ki bolamuki alors Bolamuka Bayindo peza na ba ngunza nango bambuta nango o biso pena to siblaka parce que bambuta mususu bangunza mususu to ebite magape misusu bakima biso mais to tambolaka na bosolo to zanaka pona koyeba bosolo eloko yangina ebisa bino tozana mwa mawapo mutankosi auti ko perdre koko na ye mais alobi loko langa na contactaki abiki waneza musala na ye lit oyo batindela ye awa na Afrika et aselisaki te prévenir auti ba démarche pour ba programme matanga ndenge ko bima mais alobi que non to sala kaka émission ezali mawa mingi nakiko peso mbote mbuta nkosi matono mingi papa journaliste na biso ya bwania matono mingi nakoma mfumu kimbangu tuza malamu mingi ata sangwaliwa koko pe akufi ya 83 ans pona biso pour le moment ye asili kozongela na mboka bakoko etaliwa ya bolelete kasi ezaliwa ya moto alongi kokota na musimu Kongo kokota na mukondo batu ba lavement mingi te bon akogisi ya moni bitu bakoko azapele mankokololo 83 ans déjà chapitre wana za chapitre ya bolongi so bokomi na niveau wana si olongi ja moki parce que mingi to bakomi te kasi ba o bakomi so okomi déjà na bamvula wana eza déjà oui mawa et c'est zaki 20 moko alongo kasi pona biso eza matanga ya bosepeli na lobeli wana liolo ola mbuta ememinga na réflexion mo boye moyindo alia kabiloko oyeza naturel mais moyindo azokufa avant surtout ba jeune c'est dire à quoi au conseil noko pesa na bandeko wana même ba obazali banda mboka bon mutu mwinda kala ba papa na biso bakoko na biso tango moto akufi liwa eza eloko moko boye tango moto akufi na libota na bino bokokota na mawa boyeba nini o moto akufeli tango moto akufi déjà avant l'âge avant 50 ans 2 ans une année tango bokufeli bon fo bomituna lisumu nesali ekomi koboma bandeko na biso na ba âge bongo kasi lelo liwa ekoma eloko pamba yango moni lelo matanga ekomi bafeti matanga ekomi ata ebembe ya mwana muke okomona tango bosisa matanga boke baba ezaja kobungisa ebembe liwa oto komi okufa lelo papo ya bilei tuzolia lelo eza bilei oyo pe eza pe cause liwa ya batu baba na okufa mbangu ya mibale etambolili lelo etamboli ya ba mama na biso akala okomona mama na biso azobanga nanu nzambe kasi ababanga nzambe azoloba na banga kaleta lelo bayindo lelo bakomi koloba prison eza ndako kolala bakofe place moko ya komisi na ye alobi prison eza ndako kolala kasi bapapa bakoko na biso oyo akufi conseil bana kopesa ngai papa kozi ngati na komi na niveau yo na bomwasi na nga na tikala kokota boloko te basambisa nga pa chef de quartier te siko tala conseil koko azoloba ti akosi 83 ans na ye boloko ayebi yango te asamba te sikoyo biso bajene lelo mwana 12 ans akodja makala 3 fois to 5 fois omoni papa liwa batu mingi bilei lelo olie lisoko ya dendo ata tuyango 3 jours epoli kasi epolaka te bato baloba wana lobi bêtise ya lisoko ya dendo kasi kombo omundele amportele bino biloko boliaka lisoko ya dendo olia yango ata tuyango 3 jours papa jona sa expérience ekopola nango te epola nango te ekopola te poni ekopola te parce que ekopola te parce que eza na formule makasi na nzoto soki ma formule wana tango ezolia yango suka ezani suka eza liwambu tankosi nasepela yo benga journaliste abwania nga nasepela pe na sagesse na yo
oyo bakoko bapesa yo tozolobela mambo ya comment les ngunza bakoki ko se gérer na kati ya religion na bango matona mingi omoni biso yokundola ki ngunza ya lobi oyo ezalaka po avant kimbangu baya kingunza emisayelaka bakimbangu baye kobakisa kaka kozongisa bayindo tozonga na kingunza ya kala siko biso bangunza mpe tokobungisa lolenge bamama na biso bakoko na biso batambolaki na mosala oyo biso tosala te ngunza il faut azala moto akomikitisa ngunza il faut jouer rôle na yo apeki ngunza eza te nga na wuti lokola naye kozwa formation mpa na yo obatise ngai kingunza bapesa yango bateme te kingunza eza eloko oyo ndenge ndeko na ngai papa journaliste ngunza abengamaka pa ya tata ngunza abengamaka epatita mokeli ngunza ayokaka mongongo ya wamba ngunza bafungolaka ye misu na volonté ya mutu te kasi na volonté ya wamba nzama pungutulendo nde afungolaka ngunza maboko ngunza eza na plan politique ngunza na plan politique aza na rôle oui ngunza fo alobela politique kasi il faut lobela yango na ndenge nini na lolenge nini ngunza ye aza conseiller ya mboka ngunza akosoutenir parti politique moko te privé te kasi ngunza il faut asoutenir mboka parce que ngunza atindamaka mpona kobikisa mboka na maladi oyo bato baza nango kasi o couleur politique ya ngunza par rapport omona lelo eza na bangunza balakisi couleur politique na bango wana ni mwana nsemi bon mwana nsemi eza na ba deux rôles nayebi te ye amemelaka ngo ndenge nini parce que mwana nsemi abimaki lokomi longi ya Congo kimbangu ntango na banasana alakaki shema lolenge kingunza ekotambola na ekeke ya mine esika lobelaki longi akoya longi wana akoya na trois pouvoir akoya koteya biso religion science politique toyebi te ye na kanali nini azwaki parce que akotaki te na parti politique ya motu kasi asalaki parti politique na ye o babengi bundu ya mayala toyebi te soki na kata bundu ya mayala ezalaki couleur politique ni basaki alliance wana nayebi vraiment te mwana lobela ngo wana lobela mama ngunza comment peut fonctionner na o étaler religion ya bayindo mais nazomona mbutankosi je pense que oza biso nyonso na ville province ya Kinshasa ya ba pasteur ebele babimi koto yo photo ya kimbangu koto yo photo ya Yesu Kristo na mituna sikoyo finalement eza vraiment nini alors yo lokolo mieux placé yo simba vraiment na kati ya religion wana oza pena molakisi est-ce que on peut mélanger entre le christianisme na religion ya ba hindu bon balandi idéologie eza faute na bango te tokozongisa réponse kasi balandi idéologie ya ngenda parce que esengeli bango bayebaki te cause nini ya ngenda azwilaki asangisaki komba papa na bango na kombo ya nkolo Yesu soki basalaki bongo na ntina nini tangu nayebi te ennemi ya yo papa journaliste nayebi te bana na ye bakosala bakamaradi na bango ya ennemi na yo te bato babomaki mfumukimbango bakangaki mfumukimbango balobi kondana mort kasi babokoli ya ngenda mpo babokola saint esprit ya ngenda ya papa na bango ekola to ebunga nakanisi yango mundele oyo abokolaki ya ngenda ye wana asalaki lavage ya cerveau balongolaki saint esprit oyo mayele ya bunzambe oyo ezalaki na papa na ngenda mundele asokolaki yango moni lelo bakomi église de Jésus Christ la terre so bangunza oyo basali bongo bamekoli na bango papa na ngenda
sikoyo kobunga na bango eza pe na tina baye oyo baza na elonga baye oyo babungi te basala effort po bazwa baye oyo babungi yango moni lelo papa Kosi aza nommé président bangunza ya bato oyo basangisi nkolo Yesu na Mfumu Kimbangu oza président na bango oui naza président bangunza so pour récupérer oza président bangunza bodo o wana oko récupérer bango ba yasko ba adhérer ba comprendre idée ya bangunza na bandi déjà ko imposer bango koyebisa bango batika bakanga mandena Kimbangu ya Ntungulu na sina longo déjà ba alléluia na ba église na bango na yebisi bango ngunza alobaka alléluia te alléluia botika yango kuna ba chrétien bino bolobaka yenge mosulu etikali na somela bango ba boîte ya couleur na bana kopesa bango linzanza moko boko makinto di bolongo na ba église de Jésus Christ la te obelo ke kamusange pana ozalaka siena wa parce que nasalaka likambo oyo ngai moko na lobite nasalaka likambo oyo ye moko atindaka ngai omoni ba nyonso basali ba mangomba na bango ba brevet yango na bakombo ya bakombo na bango yoka kintu adi kamona kintu adi kabo kasingana komika kintu adi na komina se ekotambusa mokili zanga te yenda tindi ngai parce que naza tête vierge mutu na ngai yebi makambo te après mutu na ngai eyekola te etanga ni makama mondele te mutu na ngai bamvuta yango te babatisa yango te soki navandi awa eloko zolobisa ngai eza incarnation Mfumu Kimbangu Mfumu Kimbangu nalatinga mutu na nga papa mutu na nga za vierge nde yango sikwe kubangisa ote yango nde fo esala soka makambo oyo mutu no ezopesa kasi nzambe ekwe ndu européen na erreur non nzambe akotaka na erreur te omoni te asali mwasi asali mobali asali erreur te asali mwasi asali mobali aboti bato asali nyama mwasi na mobali aboti banyama nde asali fumi ya mwasi na mobali baboti bafumi nzambe akotaka na baerreur te obike mbutankosi bato ebele balandi toremarke bangunza nyonso baoleka kaka baoteyaka te ekomi kaka telemini moto kingando akominga siko na sepelano oteyi mwa moke opesi pe exemple nao na ntango baforma obe na témoin de Jéhovah te nayibaka mayele natalaka ba TV mingi pe natalaka mingi ba prédication na bango nalinga pe nayiba monda ma prédication po bango pe bayiba ya bino bango bayiba ya biso parce que motivation yango monelo nde na lati veste nguza muso lobi bana ba ya lati veste comme pasteur o lati veste mo ka kitoko o natainde ka griffe te mena bombi kaka te tuzana makamba bilamba tolati bongo parce que na kala kingunye zalaki tika sukebele tuka mandefu ebele esala batu ya malamu bato batana bozwi bazokima biso parce que ba église na biso salite mais na yebi moko wana tika mandefu ebele acha alata aka babubume na tanga nanga kombo telelo polelo ezaka oteya fonctionnement comment ngunza ko tamula po bano pe bazolanda bino na sima bazala pe exemplaire mais o wana tika mandefu azalaka toujours kana mamamboka atrafika batu bende nde yango ko mo fingisa bino to kanisa ka kingunza fo uzala mutasuke bele faut omelisa batu ba biloko moko boye je sais pas te wana eza idéologie ya tata mokonza mboka pour le moment elakisi boye tokola ba congolais symbole wana mandefu bila tokola koma symbole yango tokola ba congolais po congolais na kola te yango mo tata mokonza mboka atiki suki ebele atuki mandefu ebele na mandefu ebele oyo pe ya pembe elakisi congolais espère congolais kola comment congolais lelo makambo ya bino na mboka ozofuna ngo libanda kasi makambo bamindele na bamindele ya mabeo bango basalaka bafundaka ngo pana bino bayindo te siko le problème pesa ya mwana bino bangunza bozali otu informer nga pour oza président ya plateforme bangunza ozolongola ba onyoso ba bangunza nyoso ba chef otaki mbango na Yesu Kristo
kimbangu pe bamona me photo na Yesu Kristo bite soki bakanga photo ngo wapi ngape na mitu na photo wana bakangilango wapi obachaka ya Yesu Kristo wana. Voilà le mal aussi, mais est-ce que yo comme président na bango est-ce que tant ba nomaki yo so déjà assistance moko boye ya politicien moko bo po ya honorer yo pona religion na bango to religion na biso ba yindo matondo mingi toujours l'été makasi l'état à comprendre le biso to so na l'état to yebisa bango o eza religion autochtone traditionnelle bangunza o ezalaka biso ne bakolo mabele. Pour le moment kutu na senga ba yindo o baza libanda to sala vraiment eloko moko ya mutu ya koleka il faut te fonder l'église catholique. Omoninga ngasuna na maana nga mususa osolano ayoka ka catholique yoka catholique faut te fonder soki na tuli sumo tuna catholique asala oni no oya lisusu yoka ka catholique asali ba école catholique a créé a fongoli biso mayele yo ozolingo bandaka na 21e siècle là bino kutu na ba siècle musu eleki boyeba na kataki matondo mingi nde babungisaka yo bolamu na yo babungisaka yo biso tozalaka tangu diego kawa azoya akutaka biso tosa deja kasi nde babungisaki biso boyeba biso te nde na bolamusaki mpavita ya mfumu kimbangu nde lelo boyebi biso susu topuna ya katolike tokanisaki bakopostile babomisi bakongole atake religion président bangunza il faut nasengi bavocat congolais bo soutenir likanisi oyo plainte contre église catholique romaine. Sala attention. Babomi na sala attention. One is église universelle yoko kangango. Na lobby il faut bafuta ba congolais wana mbongo. Aussi mon chien. Voilà. Akufaki kapona bango. Kapangala akufaki batiki bana bango lingomba sundo di bango. Ya mibale attaque ngai église autochtone. Kolomboka. La mabele na ngai faut basokola Congo. Parce que mosengo pa mukolombo. Allo bien. Te na fundi mosengo te na église religion. Na oui, je comprends bien. Mosengo molimo elataki eza yete. Eza molimo étranger ya koya. Na kofunda mosengo te. Parce que mosengo nzoto zaye kasi molimo elobisaki eza molimo. So mutanko si na comprendre bengo za président ya bangunza. Yo ata mutu moyindo asali mabe o comprendre que ça yete alors o luka o ramener ce qu'on a bosolo oyo yebi c'est ça non oui skoyo mais bolingo ngoso komi na Congo awa ezala malamu mais est-ce que bolonga na litwana Congo yango na sengi nanga ba politicien te na sengi ngana kanisaki ti basali rébellion. Il y a le 31, il y a le 16 janvier, il y a... Tiba 5 côté tiba dialogue. Ngana kanisaki lit na bango papa mosengo azo koma mukonza mboka azo postile kasuka basali le côté peuple congolais babomisi bango soki lelo ngai papa cause na yebisi batu mwana se maza disparu amona na kasute parce que langage na ye bomisaki batu bakangaki ye comment mosengo bokangaki ye te yango ngai na lobi boye nazo kotisa plainte bangundeko bangunza bo soutenir likanisi oyo bomona ngai yango moni na lati rouge parce que eza kanda eza rouge na lati elakisi mpita tobu na mpita mbongo yango oyo papa nkusa bana kosenga mbongo na Belgique kasi aosenga mbongo Belgique afuta bango mbongo kasi mbongo ya mutuya oyo lelo biso ba kolomboka yango ba chef kutima baumbu na sengi bino boya tofunda catholique boya tofunda catholique abomisa jamais mupaya ayaka na droite ya kotinda bato
pour religion on est dans religion étrangère et ça religion oyeye jamais mon paya aya kotinda batu pe bakufi ta lelo combien de personnes bakufaki pona bango lelo bango bakanisaki mokonza mboka akotika te lelo mokonza mboka atiki alo apesi mutu na ye sikona muta perdre kasi eza biso bana mboka parce que to bungisi nalobi papa esalinga mawa bato bapedi na congolais so congolais lelo azoki esamela na église ya pambala wana yango nalobi plainte contre église catholique ngai naza David bango bazala bango ba Goliath na kolonga bango na sepela no c'est exemple la Bible otanga ngo faire na tanga Bible ezakona na likolo Bible songa Bible wana ezali kimbango lobi to tanga kayango bakanga moyibi na eloko ayibi po ba yino ba comprendre makasi po se bango référence à biloko yo donc to monika donc Bible venant au champ ata entretien Bible ou salité bato mo na tanga ngo boye parce que ça na prison isa bolimboli parce que ça na ngambo mibale balobaka Bible za mbeli minu mibale moko ya nzambe moko ya satana Bible yango eliaka batu Patrice yango pe yango yembeli yango munduki bangaka yango donc on a pena banzembo ya ba frère Patrice nalandaka yango ngana kanisa ko sala ngunza bwakisa makambo tu se focaliser kaka na makambo yo zo sala sana matoi iyo kaka sana matoi miso monaka soki za ngunza oyo kaka banzembo ante wana se ko zo sala hypocrisie pona moni obike ngunza oyo alatina veste boka danger azape na jeune donc netikanga obike nako compare open ndenge monanga ngapo moiza la mona beti pe moi parcours place mo mais yo ne sika musu yoko kota te poso okoti obebisi bato misusu na lobi boye tusala mokili kimbango yokoluka musala kasi oyo ba inapte na bango bamemela ba importa biso alakisa te kimbangu aya koluka musala respect inapte na respect na prophète to nzambe yaba asala na compagnie parce que nzamba lobi sala sambila osala na di commandement Moïse et tini muta sala azotanga ka koma ya Bible otanga koma ya Bible na di commandement ya Moïse siko Yesu asala musalani akuti kuti bama bakana ba menizier asala oui azaki papa na ye Joseph nazaki menizier papa mubokoli parce que ça mona likambo akuti ba mama batu bayoteka na bango na wenze ye asindiki abandi ko bamba ba mama ba nzete ba pigeon ekimi ba mumbu ba mama bakomi ba pauvre omoni ye na général auti koleka général moko boye bandenge moko général ako butankosi yosko neti na litonga no omoni olamoika na tongo bato baoteka okobenga na bango te bozalaki litonga ya tata na ye litonga ya tata na ye eza etonga ya papa na ye kasi wana elakisi bino eza eloko kolanda te fana nalobela bato bandeko na ngai oyo eza temple ya tata moye bokota boye eza te alors bobimisa biloko na bino na malembe parce que Bible euti koloba boye soki mutu apesi yo mbata na ngambo ya droite zongisila ye gauche siko ye Jésus asali œil pour œil, dent pour dent akwai omoi papa journaliste parce que Bible lobi soki mutu apesi yo mbata ya droite esengi nopesa susu ya ngambu ya droite kasi ye moko Yesu akuti bato bakomisi ndako ya papa na ye wenze ye abandi komamola bango bafimbu mpe biloko ya bato esopana bamama bazonga babola fale ate ya bango yango moni fumukimbangu akuti aye koyekola mosala abandi kosala aliakisi mutu nyonso atanga papa kosi il faut na sala atanga papa kosi un jour il faut na koma mutu il faut na sala na luka pe musala
nakelaka bilanga otangi na yo te siko luka musala biro papa otangi na yo te na lobby otangi na yo te oluka musala nini mayele oyo nga naza nango ata président Assemblée nationale na choli ete na leki na mayele songa na ko diriger Assemblée nationale wana ozanga 500 députés parce que naza na plus de 5000 bandimi na gérer bango nayebi comment gérer bato kasi bango bayebi comment gérer bato te yango moni bango bakomba riche peuple na bango baza ba pauvre kasi nazo lité na ngata église na moni jeune moko boye banda eloko eza te nalingi nakomisa na eloko bazolanda nga na nsima nalinga mpe bakoma mpe bato kasi lelo moi je suis ministre naleki tout ministre africain na mayele parce que oui nacholi bango te parce que lelo nakoloba na bango lelo soki nga papa kosi un jour apa kosi koma député babiso président national place obe mine ya kosa eloko ya liboso koimpose bango tokosala Assemblée nationale na biso ekoloba susu na monoko kodefa te tokolobela na langue nationale na biso bon eloko na pe na mona yango bizarre là na mona yango bizarre makasi parce que Assemblée nationale eza mabongisi ya mboka tangu bino bazolobela ngo na nkota mosusu bo revese ba projet na bino epa ba diabolo omonte yango monaka ba président africain ata bongisi projet na ye oyoka bati soki ni ko après ya ko banda ya ko sala okomona rebela bibi parce que lango bino bazolobela oya lingaka yo te ayoka yango kasi ko tolobi mbuta totonga bande ko na biso belo na komputu banengwa totongana na komputu saluke no yambula mayakala vomoneka yakala bagedi mbongo pam ngeye nengwale bagedi yakala kudidi paso sala yebana yem obaka mbongo za toza bana webi nena lobi boye mundela yoki na ete tala mundele vo mwini wasakidi kitu ni rouge na fini mundele soki azuka moya makasi akoma ka rouge kasa yoki na ete omoni nkota eza sekele ya bomoto ya bato sikoyo Assemblée nationale il faut tonga j'ai construit la RDC pendant 3 ans 5 chantiers le bas 5 chantiers na monoko wa mboka na yosala projet ya banana projet ya banana nasala port un grand port le bango na monoko wa mboka omoni c'est langage mundele un chinois Assemblée nationale na bango balobaka ki chinois kasi congolais anglais mais tandis que ba chinois ba connaissant pas ba anglais mais ba longola nanu anglais wana ba chaka mais pour na biso complexité eza complexité bosangi mayele bili bokanza ne batanga ne bosisaka bakolaka bato ne bakolaka bato si diplôme nde komi mayele okomi kisengi boka sina obodi putakos na beteli solo mo boya na ba omoni ba chaîne ya net et comme belé mutuno salinga azala journaliste mais azo salango azo bebisa image en mboka ni sans portaeba mais baza diplôme baza ba miso ba diplômé te miso ba diplômé mais sikoyo neti ngai na diplômé na zibi mwa mayele wana kuna mutankosi bosi na pembe na ona bakiso mayele wana ke mutankosi voilà na communication faut autant mwana est-ce que ça mabe bon lokola ngai yoka siko na yebisa bino makamoko na tangite na yo sala mukonda mboka critique na nenga tangelite soki na critiquer mukonda mboka na ko take kaka te tina suka na suki wana il faut tangu na take il faut na pesa sur le bamoko ya malamu otango ko sidika tango yoka ngana liloba ona ko pesa ko seka aseki abosani ona tibaki mais ngana zo magambo tso bangana zo na cours na classe comment négocier na kati ya négociation baba ya 3 verbes charmer convaincre et assurer donc moni ko kosanga yo tanga na ope kasi na wana tuko mbako sulu wana tuko mayela bo moto
oyo mutu abotama kalango. Donc si je comprends bien mundele azoma ile nyonso to mutu mwindu akesa ilango bakour makambo tutu. Oyo sala oyo kanisa ka likanisi na sala université. Ye moko atangaki wapi? Oyo sala ki primaire. Ye moko atangaki wapi? Pour réfléchir. Ce qu'on bouton aussi. Olobaki que religion existe avant que tu kimbango yantunguno azala. Yé a joué relève. Alors je singa pe no bangunza pe bo continuer na même lignée wana. Mais sikoyo na bangunza oyo. Bazo mema brutalité, bazo mema biloko ba mema biloko moko boye ou ezanga tina na kati ya religion kimbango. Litomba na bango to lifuti na bango ezalini ni en tant que président ya bangunza na kati ya religion. Je ne parle pas de na ndenge ya kibomoto. Po bino pe régler ça, mais na kati ya molimo. Est-ce que basa pena na litomba, ba pena na litomba na kati ya molimo. Bon, omoni eloko yango moni procès verbal na ngai mikolo na osala. O na osala esa ya mutu esa nini. Nous avons plus de 153 églises en peu vers Longo, dans 17 églises en Zila Congo. Et c'est quand on a déjà Bangunza. Tous les lités, nazo et le Kaliboso, na yebisa ki bango. Il faut mutu a expliquer ngai comment ça qui musala. Parce que papa na ngai isana batu mingi bino boye bakabasa bangunza kasi ngai papa kozi na yiba bangunza te. Tusala batei. Mutei azana makambo na yake mutei. Siko mutei wana. Lelo abi benga ngunza te. Munza pasteur, apôtre, tout ça ben prophète. Na ba évangéliste. Siko comment lelo okomona mutu ongai nezangunza. Ngai ono lobaka. Conseil na pesaka. Lelo ne mwana se misoka mbengi ngunza abungi. Papa nkusu soka mbengi ngunza abungi. Yemo kutu na seblaka na tata nkusu esika zali parce que yemo ka lobaka na za chako. Nesongi nzila. Yayeko la saka nzila. Omoni yemo ko apata komba mimpeza amisosola ki vraiment. Lelo papa na biso mangongele. Ba yaki kote ya batu. Sikoyo omoni ngai papa kozi nazanga ntumwa batindi ngai pona kozongisa kimpeve ya kimbango yo omoni otali ngai nazaka na elembo moko te nena tele na avandi boy papa journaliste na elembo moko te okobenga pe docteur jour mutu to sala émission sur santé oui sala émission sur santé pona yebi santé na docteur na saka pe opération molimo omoni na ndepe omoni nga boye na za langage ya mateya parce que ngunza ala professeur ezala maboko na ye ete ya kabatu ezala na ye ete ya kabatu okomona bon lele ozomona différence ata na beba leli omona ngunza ala na seti makangu na libanda ngunza azaboy ngai na mwana muke kana ko congérer sentiment ya bobali nanga na ele alliance nazala mbana na ngai misatu ona zana bango misusu obakisa pe bona koiko bakisa pe na nguna ko bakisa te kasi na ko bakisa parce que ndenge mission nzamba tela kasi na ko bota kandi na mwasi moko na ko bala pe ka mwasi moko lobaka mwasi wana nde passe za kanabiso tamusu un jour à supporter passe ki ngunza te parce que musa zo sala za makasi parce que tu appena ngoma mususu au moins 2 mois 3 mois wala kana mwasi place moko te na samela kana ebisa kaye akoka po un jour à vivre bonheur wana pe na passe parce que le okomona na koti 600 personnes 1500 personnes l'église kasuka suka mona okena ndako pe na loko te elo tutang sabana l'état me super chance te ba tu batang c'est la biso bana
parce que lelo ngai nazala makoke kotangisa bana te elo mwana ngai liboso tanga anengo omoni ta mosusu sikoyo eske na basi bakoka omoni esika sikoyo omonaka bangunza mingi bayaki basi bakimaki bango papo ya pasi wana oyo bango bamona sikoyo mpona nini bino bangunza bozotangisa bana na bakelasi oyo lobeke bakosa biso matondo mingi omoni totindi bana bakende kotanga kalasi na bango ntina nini parce que eza na balivre mosusu mundele akomaki esengeli batanga yango kapa na bakalasi oyo bango batangaki kasi bana na biso faut badécouvrir bayeba moko omotanga yake ya filisine na fonga mimisu na comprendre bapoliticien na biso bakosaka bakongolais kongo eza mboka bozwi kasi bakomisa mboka oyo fulu na bango soki bazwizwi bake na bango batiki biso na fulu yango omonaka bakokobongisa mboka na biso te totangisa bana mpo bana wana bakoma na boyebi oyo mundele ayaki nango parce que un jour tokosamba na mundele il faut avocat zala oyo bakoloba basola na bango na français soki lelo tosali plainte contre mundele papa kosi akozala akoloba na lingala il faut molimboli azala interprète nanga kozala nani ta mosusu mwana oyo toboti ta mosusu bino bato botangi bakalasi wana yango kimbango ye moko batindaki bana bakone kalasi donc eza nango mabe te eza mabe eza kaka bango bayibi bino mpe boyibi toyibi te ngai nde miso na ngai ezalaki ya kota kalasi te parce que na ndenge ozala lavage ya tete te na mutankosi tozongana na esika wana olobeli wana entoutcas nasepela mingi na sagente mpo tv ezalaka ntango sikoyo église catholique eza kaka yango moko mpe te mais église de réveil mpe eza mais yo oponi kaka ofunda église catholique parce que asali mpo asali nini soki olingi okata mwasi kobota il faut okata nde matrice donc baéglise de réveil eza nango ka bana catholique oui mais bango mpe bakritika catholique non bayebaka te touche meme na rome soki olingi okata mwasi na kobota fo okata eka matrice donc soki bokati soki tokati ya catholique makasi akebe esi nango parce que puissance na bango ekutaka kuna oui barecherche nosalaka yo mokolo mosusu bakoluka yo bakokanga yo bon lobaka ntango ya belge si ekenda ntango bakimbango bakangamaki parce que gouvernement ezalaki ya belge lelo gouvernement congolais nala kokanga na ngai général kasonga kokanga ngai te aza mwana na ngai aza mwana wana eza kabila aza moyindo ntango ezalaki nango na gouvernement belge nde bakimbango bamonaki pasi parce que tobengamaki bakolo donc si je comprends mieux soki mpe na ye bando olekaka na plateau nanga yo olobelaka ko baéglise de réveil vraimen mingi te yo olobelaka kaka catholique ye nde matrice ye matrice kasi soki tokatika matrice ya mwasi nde mwasi wana akobota su te réveil ezango liyanzi omoni ezango eloko te parce que kokwesa réveil ezango eloko moko moke to explike bayindo bakwei na bango kasi mama likambo place science na bango utaka place lipambo na bango utaka eza catholique parce que yende mama ya kolo eloko yende akomaki eloko kasi lelo namoni eloko eza kosambwa eloko bato oliva bato obengango eloko parce que bandeko bakretien balobaki nini mikolo eleki na landi pape alobi il faut bachanger nouvelle bible bakoma nouvelle bible yango moni ngai eloko sesambwe yazwi na ntina te omoi papa journaliste pour le moment toza susu te vraiment nasengi lisungi bandeko na ngai bayindo nyonso tosangana mpe tosengi na ya nde kimbuta gouverneur ya ville confesseur religieuse bangunza
ça la posa ko ça la marche côté catholique si base ya makambo yo babomisa ki bakoko na biso babu moni catholique soki elonga papa ko na telemi poto funda bango parce que ebani de lote combien de bateaux babomisa bayindo papa mosengo kaka oyo osomona oyo enfoutima ya bamindele kati ya bayindo apa mosengo oyo wana na conférence souverain abomisa bato combien de bateaux akobomisa soki te lobi papa mosengo stop na molimo wana ya kolataka bato soki ndeza boye omoni avandi epi tokominga ba le 20 décembre abomisi vérité de zine kasi bato wana vérité de zine wana alobelaka eza euti wapi bato wana baza bato na ye mpo lelo tokoloba seni eza dirige nalobi yo commission wana église protestante kasi bakabolaka nzoko yango bango na bango wana nyonso etango batrompe kasi matrice ka catholique. Merci beaucoup Mutakosi émission komi na suka pesa nano nini okoloba pa bayindo soko pesa pe numéro pesi lisusu bayindo ba Orlando partout Muta Jefferson Mundonga Koko Matiki Diantotila Ado Panzo mfumo Kongo mwana mfumo Kimbangu na kilisu na mama Efrazi Litimba mama Lumeya mama Tokoko Bayekula Ngoma Mbuta Joboke Mbuta Nkozi pa lobaki fo luka kombo fo so sa kombo na donc Nkozi do Mbuta Nkozi Mbuta Nkozi Kamalandwa lobaki fo Nkozi Kamalandwa fo kozongisa ni wana longola fo wa fo kozongisa kombo na yo. OK donc nino goloba na bango bon. Na bana plateforme nyo surtout ya IFCK Union de Force Congo nino goloba na bango nakoloba na bango pour le moment na monaki mama moko nakendaki ta on a fait ici na ba algérien ba nigérien ba sénégalais ba camerounais ba na ba communauté sénégalais malien kasi tango nake na tuni ba congolais ba na fait ici bandeko communauté congolais ya fait ici des arabes balobi ezate balobi nango ezate comme balobi nanga tina poto communauté congolaise ezalaka te kasi ba Algérie bazana ba Nigérien ba Sénégalais communauté congolaise ali kasi ya biso ezate bango ba Congolais bazomema ngai omoni oza bandako ya ba communauté Nigérien obanda kuna bango soki mutu aye bayambaka ye pani Congolais osana mfutima ya koyambana te ya bolingo te yango na sengi na bandeko soki nazoyoka lelo bosanganaki na mikila poto ba obaza kuna ba Congolais bosangana vraiment omoni soki bosangani ba église na biso kozala boye te parce que bato bazana na devoir ya kotonga ba église oyo emona na po ekoma bato ezande bino esika bozali lelo soki lelo biso tolati boye na grâce à bino nde bolati biso omoni na kala bangunzo wana ya kala groupe tosalela awa nde komoko asomelaki biso na libanda omoni eza na biloko mosoki bino bosangani baya mangomba ya mfumuki mbango ya bankoko po soki boye awa bona sambela wapi soki boye awa ba bino bandeko na biso ba combattant to banani bino nyonso soki boye kasi po bya ka ba église o faut sambela ka so OK kuna na mongo Congo manzanza OK kuna manzanza parce que pona nini atangu bino soki ma nzambe na bino za salite nzambe na ma produit bino pe ezate. Merci bon Mutankosi pesa numéro ya contact na matelo mingi ndeka bobenga kabiso na code ya mboka na biso 089 50 78 773 00243 89 50 78 773 00243 89 50
773 wana obengi biso moko isape ya WhatsApp. Merci beaucoup Mbutanko si na sepeli eloko ka na sepeli na otala trop bangunza banika brutalité. Je me pose des questions, est-ce que religion eza ezo ka enseigner bato brutalité? Aujourd'hui j'ai aimé na moni matanga te mais na senti vraiment que otei pe eloko ka ezo bangisa ngai au signer ko fond d'église universelle ozo banga na oteme toyebi ke benga yango anniversaire benga yango église étrangère ngande kolomboka ngande autochtone donc Mbutanko ça il faut to benga yango église étrangère donc c'est un peu ça église des blancs parce que ba benga la église des noirs ba église des blancs église des noirs benga kolo bayindo babo misaki yango bandeko bayindo ezala opposition majorité sirika na suke miso brevo eza boya bo soutenir bo benga numéro 1 to kota plainte contre l'église catholique. Merci beaucoup. Tozo kota plainte bo soutenir ba démarche na kini surtout ba mona ke beaucoup de sa plainte ba kuna bana balara et vous la facilité donc bino bozo défendre pour na biso religion na biso partout où vous êtes et bo pe na droit ya kopesa là pour awata ba yoka Mbutanko sa bandi démarche et ko singa ba casser donc bomona yake na ina Mbutanko singata na lobaka na kosa raté nazala raté awa pona kolobela ki que ce soit na sepeli na Mbutanko sa lobi que non même oza na poso ya moyindo soko bunga toko rattraper yo kaka donc peu importe tes conceptions peu importe tes illusions oza kaka moyindo donc moi j'ai aucun problème avec toi ou avec vous na ki ko pesa bayindo o ba défendre yi bayindo valablement Mbuta Jefferson Mundonga Litimba Efrazi kuna na France Mbuta Jefferson yo kuna na Belgique Mama Denise Kumbu na Allemagne donc nako pesa pembo te mona Mama Florence Ban ozape moyindo kosa kutu jete wa moyindo ado panzo mfumo wa Kongo mwana mfumo kimbango sans yo mbele bote stili batu bazo découvrir bayindo tepo ya idéologie ya biso neto banda misusu balandi mais ndenge koko diantoti la mathématique ya lobaka esalo lekeseni ngape nazo mapambolo Mbutanko sa benginga bokolanda na émission kombo benginga journaliste abwana donc toko continuer toujours kaka bon on a pesi bino tumbote bana plateforme IFC Union de Force Congo na biki bo force ya Congo ngape na za Congo donc muluba pas za Congo mungala pas za Congo. Oh, bah, ethnie surtout tous à Congo. Donc, quant à moi, je vous dis bye. Et même ceux qui ont mon akinga, il y a Zalarane évangéliste. Côté la bino évangéliste. Côté la bino évangéliste. Évangéliste Roméo Bis. Mais Kalaming Peter Zonga pour pouvoir défendre pour ya mutu mwindo. Na pesi Denis Bouenepe, bo PCP merci parce qu'il y est mutu a réalisé mission. Quant à moi, je vous dis bye au prochain numéro.